bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokil Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Excellent fidèle internaute, joyeux Noël partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes très heureux de vous compter parmi des milliers d'internautes qui nous suivent donc sur www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Frank Stemai et Papi à travers le monde. Grand merci parce que vous êtes là en train de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, nous allons recevoir une consoeur qui est venue nous voir, bien sûr. Ça fait très longtemps. Tout le monde en a été, mais Lelo a été la biso, tout le monde a été la kaka, il y a ça en Africa TV. Mais aussi les Sangabana Congo Longwa, IC News. Elle s'appelle donc Binez Mbembo, la phrase correcte. Bonjour Binez. Bonjour Frank Stemai. On a bien amené Stemako. Stemako. Donnez santé. Pépé, Dieu fait grâce. Mais malgré mon maladie, pour vous, à mon voix. Ah, au Bélaïa. Moi, je suis malaria des alaka. Bon, on était. Alors, on connaît moi, on a bien aimé. Le roi Rézara boulot funayaka. Je peux comprendre. D'accord. Sinon, à part ça, ça va? Oui, ça va. On a bien Sangabana Congo. Dis-moi un peu. Au long pourquoi? Ça fait combien de temps les Polonais sont à Congo? Ouais, ça fait un bout de temps dans la soukounate. Ah bon? Oui. Tu as été na patron dans Stiringando que j'ai sali parce que c'est mon papa. Ok. Et donc tu as été. Tu vois un peu dans le baron souvent que Bible le bara, batuni balé bako tambolanzela monter sur bazo kanate. Très bien. Boko kabona na bino na musala me bondeko etikali. Na mona pena musala ndeko me ko kende na papa na yoto ndo kana sauter. Et on a préféré qu'il na zwanzela na wana kende papa patikala izanda kuti. Ba dum sopi bazo ka musala baya na bango ba est vrai ti. Donc sans problème, sans polémique, la traçon de la nanga. N'a pas ça la cité parce que vous avez patron ou patron s'appelle Panango Yebi et bien là ça site ça sentiment mais un moment aussi tout ba méga pour foutre ba caméraman là na qui appelle na un contrat mon na Eco RDC et pas Boss Chibo OK na ça les contrats et par rapport nous peut solliciter ngai au niveau na ngapeto matat atali pe que si tu wana na pas pe solliciter na que non côté solliciter ngai ba no solliciter na IC News bon na c'est Boss Tibo surtout ko résilier contrat parce que contrat ba résilier ka très bien donc on a travaillé na mtenga bité boss na préféré to résilier contrat na travaillé pe na te au futinga na elo na hoté mais c'est la famille voilà na kene ko kota na IC News et pas Boss Francis Miatembo de na zano kuna mikolo isolé ka bien ouais ça va ça passe bien yo ebika bolo bonza quoi tolinga musala mingi même moi même nous préféré que to yindata pour que lura ba news lura ba information les autres qui n'ont bien tout na zano wana Africa TV André qu'est-ce qui se passe on a suspension voilà en Africa TV naza suspension sur na koloma OK ouais na suspension parce que naza na problème mais musala to cité voilà il faut pas payer ça moi sanction moi nini ni be que kanga en Africa Télévision on va payer une suspension mais ezanda kunanga voilà ezanda kunanga nozonga kala mingte bon attends nozonga l'émission dimanche té ezanda kunanga na ko papier que na tiki nanga dimanche nzoata samedi très bien nzoata vendredi parce que ezanda kunanga ba révocanga té naza agent naza ki engagé kuna parce que émission na scène 2 ans et demi OK voilà donc ça fait 2 ans et demi décollage ça fait 2 ans et demi depuis na wutaki canal kin avant ba kanga canal kin zo ba problème mo boye ndena yaka wana qui va travailler ça fait 2 ans et demi bon les agents parce que tant on peut déjà carte de service aux vraiment quelque chose moi mon qui m'appelle ça aussi que c'est bon déjà bon ils ont d'accord attends on sont sur émission dimanche même à samedi donc on a moi sanctionné aussi la caméra voilà papi Kaouma Diamant Mbilizi on c'est la famille Africa TV je vous salue nabi que Binez Mbembo ça des gazons wana ça biso bien Boyebi qu'on a pris à moi droite Boyebi alors Binez c'est très bien mais ce qu'il faut tout ça bilan ça va 2017 l'équipe bien par rapport à Moussala l'équipe 2017 par rapport à Moussala ezaki année mo ezaki bien te ponanga OK ezaki année mo betinga na ba mauvais souvenirs ebele na Moussala oyo et comme on a ezaki vraiment chier mingi l'internet
et tant à machine ndenge ya mabe ba humilier comme pe ndenge ya mabe bon par rapport à internet qui boyo kana na mututé tant mususu mutumo boza problème na été mais à cause la émission zo finga yo ba départ à battre lisanga bana Congo ba to kenda osela nga ba émission ba finga nga ba humilier nga ba mona ngelo te et ba bloko ngo sala nga vraiment passe mona pour nga 2017 penza ezaka ne mon kitoko te. Et ça année on a quitté site on a même pas kolonga net lisanga bana Congo on a quitté en 2017 ba problème ba finga ba internet kana 2017 pour nga na moni penda année au bilan na ko beta internet ezaki kitoko te. Mais généralement tant tout à l'heure donc rabatunde ba lobaka binez mbembo surtout bino ba fille vous allez tout le temps na ba clash tout le temps na barando. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi aussi, l'objet qu'on espère, on a libala, non? Il faut créer un foyer. Mais est-ce que tu es fier de travailler sur Internet en tant que chroniqueuse? Internet, c'est ça, on m'a bêté. Babison les bateaux en cadeau comme c'est Internet, ma bé Franck Stémaï, il faut tout le banc en vérité. Parce que partout, ma bise à la même na banda ou même partout, ma bise à la caméra. Il y a banding au Corée 4 ans, tu vois un peu. Internet, ça veut dire qu'on a un problème. Sauf que tu valeur et long, qui me salamo qui toque, ouais. Parce que tant que ça là, on même bis sur la télévision, on soit qui n'est belé à ming bazan à câble libandati. Oui. À part ba RTNC, ba surtout c'est émission mingi sou kaka ba Braza, ba moi ba Lubumbashi muke ba Congo. Mais à partir internet, c'est peut-être pessimer na biso ba biso monde entier, tous les 5 continents ba biso à travers internet et c'est loko mo ki toko o pe biso toko bo ça peut pessi biso pe ba souvenir ya ki toko et pessi biso pe ba relation auto t'attendant même pas na vie toko rozwa à travers internet to zo internet c'est ça ma bête pour nga et pour nga et c'est lomo ki toko mais ils ont des bateaux to za na mi longo li tinanga di nombre banti valeur et biso to combattre ga banti valeur. Internet c'est un samo qui tu combattons de quelle manière? Bon, tu combattons en 2018. Au salaire réunion mo bezaka Jimelko. A Jimelko au salaire que on qui na souci au sangi sabato. Place ma beza ma belongwa. Place ba ko finga ba ko tonga ezali bobomana na sens wana mais eloko malgré que dans musika te. Ekufate, tu répondre activité. Voilà. Ba ma beza ta mususu netinga na kambasti mai na lukiste mai na privé. Nali kamba songolo pakana luki songolo pakana privé netinga na lo bano likamo na internet lelo batu nyuso na na poto na féliciter nga ebele osala musano kitoko sa polémique nazara na bekirité nazara nga moko so na se tourner mes missions nga na zong na ndako mais na yé ko samba na internet parce que nazana na copine moko boy to no lo bana les sous-state to no sa des sites moko comment là tanga longo no tanga na komo to la obangi parquet non na ba ya kala moto ya Gombe te parquet na neni côté en combo c'est rien parce que la copine yo te na auto ya le boko zonga na na nga pe mutaba na za na rancunière à la base oui oyebi na za rancunière à la base pe batu nyoso nga na beba na bon de bat babandanga mabi net nga ba charnement isala na internet so isala melanga isa parce que copine nga tant balongo na lisanga bana Congo to benga ta ex copine ponga na za ba ex copine te ngata to kanga binemi waka copine nga benga ta copine na aussi te plaît ça biso bien copine nga parce que les batu sous so ba leke mission ex copine ça sonne pas bien on a muto akenda classe za bagage na muto benga ex copine poani ex copine za muto bozene likanga na ki copine so okabona au complet terme mais wana parce que nga camarade anazwa camarade ndeko azana camarade ko muto ne sote na fana na bato ba yebi na zwa likamba camarade la ta oui. Bon, nataka copine na moto sola surtout pour y mettre dernièrement. Cynthia Kapache. Te longa lisanga bana Congo. Ndi mata na question na ngati. Ya Cynthia Kapache. Longa lisanga bana Congo. Avec nos sala émission na comptable émission na 17 émissions je te dis 17. À cette émission, au longa lisanga bana Congo pour une fille wana a finanga. Attends comme noté j'espère. Mettons moi ba que fille wana copine nanga parce que lisanga mon nantene so ebeke tout ça là naï. OK. Mais vous avez 3 filles, yo Aruna na Yesine. Oui, mais Aruna basé batikala osola, te batikala otambola te. To balika mo vérité. Très bien. Bato ke ya attaque copine te mais ya ko fanda ko mela ko ka ba 2 fois 3 fois. Ngana eto sala ngo. Bato yebi ke to sola. Na sens wana mo ba photo bilopé ezali. Tant on veut le internet déjà. O longo lisanga bana ko pour une fille wana. O finge pour un azel lo côté, aza forme lo ko mutuka baluba, aza son style. Tala. Toboite Stémaï. Yonda la forme comme tu vas. Oui, ngai Stémaï. Au moment lelo, na koya tam stobe ba no Franck Stémaï to fingani. Na opi sa conseil. So de bozora na mutu sta ko so la bien. So bo fingani za na ba réserve. Po muta kufa nene mina sama bela zati. Ata 2 ans, 3 ans, ata 10 ans bo so. Et alors mon ko bo so lo kota sumne lomité. Tu vois? O kota sumne lomité. A finganga do a selanga 17 émissions je te dis. Na mona que trop c'est trop. Na za mo na été, aza mo si lo ko la nga non. Na benga jazz ka vula na ndako na Christelle mamu na bitenga lo finga te
mais na recadrer ka likambo na talisa ki ngona nene likambo na ne ranking source so na beke innocence na ngai na longo lycée musalati parce que so bakinga na longo lycée musala ngana za droit ko engager mutu te na droit ko futa mona sanga bana kongo te donc na benga bango pour la innocence na nga et yo sala bongo esili donc makambo ngeleki nango e continuer kaka dernièrement tozwa ki na lisanga bana kongo tozwa ki arrivé à grâce témoin ayaki na lisanga bana kongo ayaki ndem loso to luka musala na sans problème ça ronki ne tombe pe basiranga na zana matanga koko na nga kufaki voilà ba sala émission na grâce témoin à lobby au singlet ko loba contre yo toujours oui contre nga toujours ba bundi sanga na site so pi pétrole au foot à pétrole à lobby ba n'importe quoi et puissance totale internet na mutu et comme elingai mais au monde trop c'est trop je me suis enfandi à la vie aux États-Unis à Benga qui candidat à la coaching mais vient essayer non que des anniversaire à Julie Itima à Benga singa réception mon pané nanda ko eh master na ju refula dans les sanga bana Congo et c'est les Julie bien te Julie Benga téléphone Julie singa mais c'est nga bien te ce qu'on a Italie comment nga mutu to so la sous mais même comme nga zo tika ngote pourquoi a ko fanda koto a finginga a rozonga ba finga na moi l'été na kipa qui ont pété na Benga été na sala le au monde été si j'ai une bonne mémoire petite sœur nae a benganga l'autre fois ni bien pour na ko ko sale kinete aza innocente to bomana no biso pour le kina simba mikote et tout comme le ko ngane ti baleki na ngape ba simba mikote eza makambo musala to source ngona musala baleki ba kota te ba mama pe ba kota te pour la zala contre na bato ba finga ba mama baninga pona olinga ngoti leki na benga ya binez ndeni bien aïe pourquoi boy nezala ka bi petite sœur tala boy na bona yo zo condamné bat mais ya no pas à mabe ndongo pesa batu conseil pesa pende ko no conseil atumbola ka batu tant makambe ko bima ale ya sele ko neti babandi ngape na mutu tant ofinga nga mukono ke place mo boy na kuti likamuno mo boy allez-y comprendre na pe na limote mamuku ate na ko tsape liloba soit na ko loba pe likamo na mbi mutu tsape mo na pilipili po yo finga na internet ka ndekenda et ça sans problème sans rancune dans la journée sur nda ku juvenal atindelinga émission juvenal kibala atindelinga émission là font émission mo na mon ezaki par rapport à arrestation à Angelica Madelena herba kangié bazena problème na copine na bakendeti na parquet Angelica azolo baké Angelica non Angelica bon ebiti nga zanga mutebe kirite zaka fima utangola basola pe na bango nef nani juvenal azolo ba yozolo ba makambo kangisa Angelica na parquet oyebi combien de fois loba mabe ya binez na be mission na biso tresa leki sango finga eta na ba 10 émission awa aze lo côté a alinzanza Franck na lela na ndako ese nzambe zo lokumu lelo yo finga batu c'est bien bon parce que auto les kan émission bi ke biso to eloté ngai na za niveau na etena habité son niveau nini ndeko na ngwa zana ngono yebati d'accord mais bandaki ndenge nini tango par exemple Cynthia Kapacha je pense que tango on me expliquer parce que me comprendre mais bino pe bosala quand même be yo na omba potongo muninga zana kati ya conférence de presse à Koffi Olomide sika bino bozali mais il fallait kutana bo bakana osali mabe contre Papa Lutumba mais yaza wana bino bofungoli caméra à côté boni ko sala l'émission boni ko inciter à la haine bateau bazana Papa Lutumba sima c'est comme si bakangisa parce qu'il y a sala ki mabe pourquoi bosala non juvenal non omoninga banda babotanga tina kuna bi porte ndako taka Lutumba te omba azana ba relation na yekuna ya makasi parce que moi ça Papa Lutumba mambole de aza mambole kutu aza pire sérieux omba OK basololaka bazalaka makambo na monge bele omba ke na ndako Papa Lutumba sans audience akota kaliaka tina chambre on comprend nga un problème te nga en tout cas son de ko nga bi ke ngai ne émission nga ne écouter na conférence de presse à Kosi na mona été conférence de presse ko fene zaino et silinga zede na kanda makambo le kana katcho na yo bi malibana na so na téléphone na nga na yamba edi wa directeur en marketing à Kofi na yambi etende omba benga déjà conférence de presse quel jour samedi omba benga déjà vendredi que lobi fo yamba nga bi justement l'air to kuta na conférence de presse to sala ngoka wana pendant que tourner sur wa ata libanda ya place wana to tourner ka nga so la ninga bien introduction émission na bandenga bi omba obenga kinga oyeba ko zana makambo nini oyo yo lingi oloba OK ozo comprendre makambo nini olingi oloba ne omba bina zana kanda contre Papa Lutumba nga na sala émission na soko tali bien na porter nos conseils et pas ndeko mwasi et puis nando ba pona Papa Lutumba to saka na tala mission miki memba Papa Lutumba ba icône na bete ke ba kangise tango omba ke no so Papa Lutumba mangamba tipo omba na oloba na ju ordre Papa Lutumba mutatindi
D'abord avocat papa Lutumba. Allez quand l'émission a des mentir ba makambo no tonde les cas posa muta presse. OK. Oh ba soleil bango na bango en tout cas na yebité. Ngana teka omba micro, donc omba le bilanga bo sele nga passe papa Lutumba mukolo. Tout comme peut Frank Songa c'est ba ko lo malanga. Oui. Na bi que non, papa Lutumba aza mukolo to saka ba jeune ba misé so ba mike papa Lutumba aza mukolo. Ya suta ki wana et puis na pesi conseil nga minde ko mwasi. Ma peka likolo eza na tina te. To kita. Le coup te pesa nzambe. Soto kiti nzamba osani ni autombo la biso mutu moko aza parfait na samoy oyo azate même atanga na vana kitu na ba défaut bel estema oyebi oyebi défaut na ngako tomboka mutu akanda mais na sala que fort na kiti sango et aujourd'hui ça fait mal tant on y a la télévision to benga ta télévision parce que on y a internet tout fait na batu nga so tali bien nga ta discuter na mutu na kota na vie privée mutu te kena ba estema elonga oza elote oza linza na non yelo lo ya internet ofinga biso ke ye arulaka so azu problème na mutu ke za biso non ça na problème nene nga na bomise biso na omba toza na nini o ya za na nini o biso to nga to boma pour atika la libre mais ça que na katayo tant le big papa Lutumba ye mutu mandaté omba potongo a démentir quand ba titre ba china ba internet par là mais pourquoi par exemple on basaté quand même bosona omba pourquoi pas le faire au téléphone qui ça la liboso caméra non ngala ka bisenga ke no yelo mama Lutumba na ebete ke zai makambu mengi na ngala ozo ko stema yo na bengo ndeni lobi yambanga oyo yeba makambu sur les chars très bien tu vois to ka na tem sto benga émission mais em sous stema nga yamba out stema lo na ya motu na si j'étais aye ya bongo ya ngala ka benga la biseto to kuta la conférence ya Kofi parce que ngapelo bina ozana tante là to kuta la conférence de presse à Kofi nini ngama mama papa Lutumba na ndenge kendeki wana na ngai pe likamna ko yeba sur les chars ke o mba batie papa Lutumba OK parce que les bosseurs remeurent les moi ba paysage mon kitoko retourner l'émission n'a préféré tout tourner na wana et ça m'a choqué tant on eleki na kitso o lo bakinga na danger nga na roulaka nga na tambolaka na mutu ka bomba elo te to boiti ba internet ba mona batala ka biso ba te danger ba mona so li banda batala so nde to sala ba émission soki ndeko na nga na bakia danger na 2017 un problème ti bino boyebi pas sala pe na site no azo no vi na ya 2016 ezendeni soki lelo yo te mo finga baninga vi na ya 2016 afanda penata ye mo 2016 mo melekele endeni lelo so nzamba bénir yo zu mutuka mosala nzamba bi non offre yo mutuka gloire à Dieu parce que mosala nzamba pas qui toucher c'est que nzamba yebio ti ba pambo na mutuka c'est que nzamba toucher mutu muta pambo na mutuka mais koko et alarmer mokilité ezablo mokili et quoi alarmer ni monde entier bato ko pe masute po yo rulaka tozo finga baninga na bwana eloko te ngana na malette nini parce que ndeko moi tozane pe na Kinshasa soto le ngoli mutuka na mona na bien matériel ni yazamti afutela kanda kuloka bato nyoso na lopangu te azana boutique d'habiller mate ata boutique te kaloso na ba bombo azana ngote ata terrasse mutu ko tata ba terrasse ba coin ezana na moi de kiti ba melata koka ezati parce que au finga bato leki biso na nini stemai au moni bato nyoso ba sala mate po ba bimisa ba sekra ba vina bona miso bato lelo ko mona tamso moninga na tina ila mbali puta bo mais kasi ngo yebite faut ko mi bomba o comprend tout ça ba africain o roza na noko mona famille za randoki amono zo sa mapeka likola ko lia yo ebele ba boma bon likola ni ndeni mono zo pomba man ndeni mono zo ke liboso to finaye non discrétion la vie exemple eloko motuya parce que place ngana fanda o yebite place pe fanda pour l'instant ngana yebite et vie au vivre na ndako ngana vanda kunanga o yebite mutu so ko mone pamba d'internet mais alekio na mbongo mutu so ko mona tambola makolo mais alekio na mbongo to sous-estime batute on ne sait jamais la vie pour yépe na ba 2016 la tambola ki ayebete ka uzana mutuka na yebso lo mobe ngai na sana ba ndeko Eliezer o mona Eliezer zo ata sola na Eliezer likamona ngolo bango te parce que na lingana ma peka likolo te à l'époque oyebi chaîne RLTV ya Roger Lumbala ezana chaîne mote ba no battre chaîne na record oyebi eki chaîne na makasi na mboko opposition ndeko bazia za DG na biso ngande ko Eliezer azaka collègue na ngabo ya musala ayebi force na ba 2011 je te dis 11 ngana na yana prophète dilema yamba na yana ba publicité tuna gaita vanda bozaka na ye na yana ba publicité ya makasi na yana prophète na zwa émission afutaka $5,000 par mois ça compter ba émission mususu qu'on a $5,000 na zwa pourcentage prophète na dilema yamba vanda na venir seulement 162 bato ba yana église na bumbu ba yebi ba prêtre ba yana église na ngala ça ne 2 ans to présenter une émission prophète na kabila nga RAV 4 mais na ko lection na miso batuté na teka na nga na sala ba makambu na nga poni na ko fonza ba tela la sa fongola ba la kinga be non na ko sala ngote futo mi bomba na lo bango nyoso lokumu eze mutu moko eza nzambe likolo omoni ba gloire to anango eze éphémère eleka
et les castemai bato ba tout ato na mboka oyo bazapi bato ba dondo na deuxième république le bazapi sukoza mutuka et c'est yo gloire à Dieu ndeko na moi c'est pas moi mi moko tsela ngolo kwa occasion de chita batute et comme le quoi elo mozo finga bato kwa pona mutuka non parce que mituka ezali et puis mutuka yo zui ba kabeli yo pe tu compé lobi pe omba ba ko kabela ye omba pa za na mutuka bino boyebi pour ba garage ko tika mutuka nga des autres ba garage ba teka omba mutuka yo yebi mais Binez koyoka yo bien ils ont pesa biso pour ça même koyoka yo c'est-à-dire qu'on réfléchir bien on sent aussi qu'on a un problème ya makasi était dans ndeko na yo mais pembo entre bino na bino ko trouver ma traité d'entente cause à l'ensemble parce que mon neti yo mutu ba masuka mbula boy makambo ya mo ebele toko tambula tsikami na moi kimé ko ça biso bien quand même hein et on peut tout le quand même l'internet c'est entre le fille entre biso mibale écoute pas biso pena mambo ya moi troté ba fille tout le monde a toujours ba clash par-ci par là mais t'entendre parler de tout le bas tout à l'heure vraiment tu réfléchis bien on sent que mon thème est pour les ça fait plaisir voilà moi réconciliation Franck c'était depuis et banga mais habité tous en peu moi trop internet nga eza basi mbele na ngane nemiti comprends oui net jazz kavu les frères na ngayebi ya tongo ya 6h30 ba tireme ko za nga mike neza nga ba caprice ya kindeko boko ça peut tamsu ba 2 semaines bo mona na raté mais ça te que ennemi poso yo bo ma jazz pas nga jazz toléré nga pe no toléré c'est mon frère donc tolia ka to tshana ba nzungu maboko misapina ba fufu c'est mon frère ozomona eza na bongo msu Binez nga pe no pito zape ya moto msu pe malili mais ça va NT net nga so luka na internet na bamba na ba ça na za nga ennemi ennemi nga donc muto salanga ke na comme ennemi nezaka copine nga oyamba awa parce que créer asalanga ba charnement ba degré nyonso ay millions na miso bato mais na tala nga yé azone gloire parce que gloire wa mokilo a César ngo éphémère nga za nga problème nete nga na ko ke ver yete non donc kate parce que aiza na nga na ko sala ngo yene fa ver parce que mtabanda luka nga makambo nga no lukile makambo te bon nga za ko ke ver muninga ate nga ina sala ngo to sala quelque part vous êtes d'accord tengana jouer ka de temps solo la to luka ba réconciliation te mais nga pena ndeko na bino mbaliti c'était mai ba muto te oza motema ya mokuwa te ko fingo nga na finga na internet na finga ma mingi oyebi mais soki le lota so ba yebi niveau na finga ma lota so ke mission moko ya omba onga ya mi omba et même sanga fardo ba million ba finga nga bata poto même ba otabisa bo sika po ba vidéo ezali otoko bimisa a muto so ba non so fio a finga so fio a réagir ata boy o asale ma bébélé mais nazo ba oze mission suka na sali yo mobile nanga azaka très colérique yo bien parce que ça mutu na o azaka très colérique ya jeté yeso le gika internet ako kangso minemi ma 4 mois 5 mois sur ça côté vous comprenez tout ça basi toi na mibal ba robala biso un jour surtout yango et puis surtout ma internet honnête le tolo ba boy le logo c'est l'émission fingo c'est ma bébélé et à la longue et qu'on rattraper on a fini on continue pe musala ngo oui baba na no ba ko tela o mama no na zaka boy soni ngana na mobile nanga parce que na ba internet ya ngo luka kindumba te na ngo luka mobile na za na mobile nanga na bomba ka yete na tanga comme Prince Tumbono le sol o mokil mombebi oui pour mutu soko ba ya na mibile na bona TVT non nga za mobile nanga ana poto qu'on est Prince Tumbono on comprend ba bêtise musu na boya parce que et décorer mobile nanga te à cause de place moi fani nyama moi sine kutu boy na lingi loko na te moi ça mutu apesa mobile lokumu très bien so za la comportement qui toko et décorer na mobile no on appelle na fier à présenter ça c'est ma femme très bien mais so za comportement malamu te mobile na l'action de ça va vous comprendre ba ko finga na ona no esila on a tali penza muta bongi na internet azate muto azata na lopango na internet na banga fi oyo osomba lopango aye penda na bandale abimisi malette afongola tangi cha lopango na nga yango wande akangisa munoko soka na ba biloko mo bezanga tina to muto akangisa nga mnoti po biso so to yebani bien nga banda TV kale Franck Stemai tout la ishokoko biso to yeba TV Gisèle Fouy témoin na muto na ba yo casserole Benjen Kanza ba yeba so na TV nga na isho to yeba la miketo ulu comme ça là na bana TV kala na sala ngo chantage te kenalo bakena sali soki mbula bona TV non et puis ndeko langa moi ça le belo mo choqué nga lisuke biso ngati na kokufa nga na omba to tiko ya musicien munene lokwa ya yambate amikosi o nga se émission na papa wemba na RLTV na yamba papa wemba nga se émission na souve na sala émission na vient sonete papa wemba souve Karma pas à mission mukete yebi ko déplacer Karma pas à l'époque na ndako ya mission na plateau Fozala nga na déplacer Karma pas ya mais na ko lo bangote non na tante bato bote sur la poto la peso pesa bango matière o yamba ki stema ito soli makamba stema non ke na lo bakena danger non
a souligné la vie na ngate que type sur ton coup photo tu ko batuya zo te batuya zo banane parce que na 2015 ma photo eza ngai yoyo kasero Toto Anderson grand frère na biso na Omba Potongo toze cop mo ba producteur mo na Brazzaville Olivier Doumou a ben biso ezaki pour la première fois mettre Gims na Brazzaville et en 2015 tono la Radisson ba fali ba koko fali DJ Virus bazaya ki bango so to la même hôtel bon père koko de la sola ite ayebi makama Olivier Doumou na mettre Gims a beto ni vendredi vient so fallait bêti samedi ozo comprendre ba pesa pe remise ba trophée ba primaire ba ferré ba Barbara Kanam biso tono vana mettre Gims boy ala ti culotte na let yo kasero le makam no to solo o mba kutakanga ba photo ngabe lu ngalo kwa intéressant na ngati nazo photo na sana ngonini na monika mto solo so normal o mba so ba photo ba préfesa wana na 2015 mettre Gims a tchana makolo le yo betre mettre Gims tango ya 2017 bo biso to zane na Brazza na 2015 to lia na ye boy to tamola na ye to la hotel mo au producteur so ka kitisi na to vandi boy to lia aba o bandeko na nga ba kino bandeko na nga to betre ngotango te pour les camps mettre Gims au bête tant pour la mission minene yo le loza Franck Stemai ba ta poto ba bi oza succès danger mais banda na tala yo non yamba jibeti na tala yo oyamba ata vient on était est-ce que oza yote invité sala nini mission minene yebisa na sala nini est-ce que so yami mission minene za que yo ku fali souté pour yo yamba mission danger non eza ba gloire mo éphémère eza na tina te ça musana yo public ne jugé yo so la ta kitoko bato batala biso ah testament la ta kitoko fio la ta kitoko et ate que yo ne romi comme ça non ya bika l'équipe so na malette ça chansard na ebité chance on to yebe on a 2017 dans 2016 ezale wapi po to yeba ni pe to mona naka na 2000 ata no vi na 2016 za ine ni po lelo ya ofinga nga Binès Mbembo to lenga o chama mai na 20 o mais la moi le temps biso penser bien sûr na président Donis Ngamba Nimbambi le cœur de la grande dame Julie Kintima Feza. Merci beaucoup la maman de Ori Laël Ngambani depuis les USA. Merci pour tout. Pourquoi pas Etcheverry Mouzang, le très spécial du président. Et aussi les soldats américains, Martin Bokanga. Grand merci. On est ensemble. Et puis il y a Willy Moucheni, le vrai, le seul, unique code. Il y a Mboka Oyo RDC. Merci beaucoup. Donc Lelo déjà tourné dans Mboka Oyo. Et ça a sauvé bien tout à l'heure à tout coup dans la Willy Moucheni. Pourquoi pas aussi à mon vieux Willy Kapskin Kela. Grand merci pour tout. On est toujours ensemble. Viendra Roger Kinkani. Baboya Bassambo. Merci beaucoup. On est toujours ensemble. Je penserai aussi à mon frère Alain Dinamolo, mon surprise agréable Bogart Napoche. Moté Maman Jani Samba depuis Belgique. Merci pour tout. Et pourquoi pas mon vieux Gauthier Mascotte, les boss idéal. Et aussi, bien sûr, merci la première dame de Lausanne, Moté ma vieille Gobeliche, grand prêtre. Ma parent André Djeloa, un enfant pas comme les autres. Toutes les mamans, il y a. Ça dit que Château Rouge, Joana Mobimba. En commençant par Loris, la Congolaise, Malolo. Toutes les mamans, merci beaucoup pour tout, pour notre soutien à Bino. Ça me va trop au cœur. Binès Mbembo, pour nous avoir des photos cheatées. Mais avant de cheater, il faut y avoir l'euro. Ça dit que il y a un bilan, le lot, au s'imposa, au salaire très bien. Mais je ne vais pas. Pour la CPLA, toujours nous avons mingia, c'est-à-dire que plus le travail, que to yambo boye, na masolo mo boye, oh yotam sezo peso mo kanda, bani, na lingatan au seka en fait. Alors 2018, Binès Mbembo, pour dévoiler même pas le projet na yo, mais pensons qu'au temps ondeni. En tout cas 2018 na lobi on a sala même vene émission on a sala na matika sur na loreta on a. Na ozala baba. So na bi na ozala baba, na ozala baba. Na 2018 na oloba ngo mutu nyoso oyo ofinga nga muno so tu oloba mabe na kombo na nga awutswa yoka munoko na mungongo na ngati so itam so ki chance yoka mungongo na nga na 2017 na 2018 na permettre binote à condition que bo toucher maman na nga po bato internet ko mo finga ba mama batu bandeko na nga ba sala internet te mama na nga za mama buzo bate po internet comme so so na mutu ba osansa ba mama à condition mutu ko toucher maman na nga ndele ko se charger na et or maman na ngai mutu oyo au bananga oyoka mungongo na ngate na pesi bato la chance mingi yoka ba voir na ngai bani et puis na ngai baxelo mo Franck Stemai au moins on a l'époque moi mabe na ba période oza bato bele ba kufaka osimbeka ba kufi bo discuter bo em soit que kutana likamna nzela bike yo ngana yebi omoni ser na so manike grand ser na so manike so moni manika zuite azu micro fini mutse batini manike neti ngana manike ton a problème na luki eloko butu mo ina monité nebi ke manika influence
pe muto otina manika finga ngai eza muto yamba anakiti po manika to sala émission mo a finga l'émission ana azo ba peke na yo business yo zela na ta dossier de sima o ta dossier manika sima na tambola na manika te to ça une émission ba moko sila et ba makamuso otama be kiringa za be kirité là bazana équipe nationale na bango na zalate manika na problème ni na yebi ke mutaza sima likambo na yebi problème ya te Frank Stemai manika c'est émission finga nga atanga komo na nga finga nga problème ti dans le belo te parce que o e bon mama na motema mutu yebi te manika na problème te manika ça l'émission ba tinda ba futa yende ba sala ngai ba finga nga asamusa ngai problème ya te na suka nango ndeto oyeba on comprend ndeto oyeba parce que bato ebele ba mona lokwa neti mutu so azolo bate bango ba danger mutu ebele ote soki bango bato nyonso bana ba relation ba pe mutu nyonso na relation na mboko soki yo akana ba avocat mutu pa akana ba avocat tam so ba bâtonnier alors to se respecter to za ba limite pour ngane na besoin na discuter no Frank Stemai no sila na yo po elomba sila na mutu fa na kenete na ya na x na y baya bo finga bo côté la non on est là pour la mutuke oza peureuse si je peux dire pour mutelombe au ya silani na yo bo silani sili ngala ke zona zuna x na y bo finga e otindika ba bo yo mo musana ni Binesi Mbembo otindika ba tuté pour na tambola ngamo ko na tambola mutute à part nazarana ba omba la ba glo lang air moko mais maram na musu sala ngonga moko alors so na luki bitumba na nga shot makam na nga na luka ngonga moko na ko sola ngonga moko na ko sena ngonga moko so na kutela mlanzela so ka betinga na ko zala nga moko so penga la oza makasa kutela mlanzela pandie mulangi so na kota kasho na kota ngamo parce que ça n'est de trop parce que naza et que o wa meka minduki na bangoti. Binesi Mbembo, bon merci nango chama maina fin on s'est calmé. C'est faut qu'on explique tout comprendre maintenant to chiter. To chiter pour na lelo. Ben mission monsieur Ezali, ba to ba tala yo, to période ba fête, je pense que bana besoin peut au présenter ba le meilleur. Mais pour un dernier message, passage dans lelo. Bon, dernier message, merci. Dernier message. Non, ça va finir sur internet dans l'amour du nombre conseil que surtout rose un exemple cerne ndeko na biso Aisha Okoko et ça biso bien parce que les longs là comme bête Aisha maboko Aisha rateti aboya ka batu fimo problématique le kama kamuteti koko dans somba ka kimia nzama mema na ba dimension so na nenga lisi ekite to se fréquente na air moko Aisha a posé et puis Aisha au moins attend comment les canadiens va donner la mituka parce qu'elle attend 3 voitures on a yebi et puis so ke pa na yobi temuninga opema mais azonga sima ato finga Aisha a répondre raté ato salibe Aisha lobaka et l'autre et puis azo téléphone à benga sina pourquoi répondre à batu c'est cabinez voilà Aisha encore merci pour le conseil en tout cas pardon les émissions souka on a la seule na répondre mutu soit dans le balikambo c'était mai na lo bango Dieu me voit 2018 na ozala baba ata muta finga ndeni no répondre les souté parce que la monde passe même sur les places montées na répondre mutu te mais muta finga ne maman na ngate te mutako mpe kuna te so mutafini mama na nga wande muto oyeba pe ndenga nazalaka mais ndenga ya ngai moko boye oh ki danger oh yo boye oh nga nouveau riche zwani so na pesio nga nga pauvre mais kati na nkolo siko. Merci. Alors bambote na yo parce que biso bato bele bato à travers le monde. Bambote voilà. Bambote belé na mon amour. Nga pesi Prince Tumbonio. Prince Tumbonio les sols hein. Donc Prince Tumbonio les sols merci Daddy conseil écoute. Je la biso binez OK na il faut mali Stemai malapte na li miso buzo batenga bite chérie non que na nenga calme na sola na poste mai mutu na yo boma voilà merci na ye merci makasi parce que sunga nga pe solo na c'est doza pe boye za pe pour na Prince Tumbonio parce que soza mobile mo baza regard na yo lui oza bien pour zo linga bote zo ganga zo pinir ya beta pa ba 4 mois au solo na téléphone te ma opia mbongo mais bon souhaiter punition pour que non les émission internet ça buzo ba en tout cas mo pe sunga ça bien voilà merci na Charlie da Silva hein Master Prince pour gaming Charlie da Silva Charlie da Silva Charlie da Silva voilà au côté pénaliste les arabiens et grand merci à ma même Miline Zemba motema tous pepele ya metolo Mama Likelem original j'étais Julie Kitima Nzambi on a motuna bon mais surtout pas maman à niveau Julie Kitima mais to éviter pour Julie za fille mo boye azwa na e kala 6h machaka batu panzi likolote deux ans ma fille peut te rose exemple hollandais je dis que tu m'as monté ma président Denis Ngambani père abonga na mère merci na Martin Bokangation monté ma Carmel Fotans merci na boss nanga
Après, il boss dans Francis Miyatembo. Merci, Nayo. Merci pour la boss dans Thierry Ngandoué. Oya lisanga bana Congo. Merci, Nayo. Place sur l'émission. Merci, Nayo. Merci, Nabatno sur Nganga. Oma Potongo. Aisha Koko. Bibi Kapinga. Batu vraiment belé balinganga. Et merci pour la fan nanga obono benganga Ernest Bines. Pourquoi? Pour la nuit, nous avons compté na bouzo, bouzo, en tout cas, na sing no pardon encore une énième fois. Bon, mon nanga na ba bêtise en 2018, on peut ça nous rien que musala. Maintenant, surtout on les cas en tout cas, dans zone salangati. Nous allons penza baba na 2017. Merci à ma conseiller Namni Kotaki. Merci à Vénanga Bijou Belisation. Merci à Gelor Célèbre. Il est défaité. Gelor Célèbre, défaité. Gelor Célèbre, célébration dans des gars. Merci à Aimé Bidocha. Merci à Salim Kapessa. Merci à Franck Stéma. Willy Caps. Ah, Vénanga Willy Caps. Vénanga Coco Dilasso Opéra. Merci à OP. Merci à Oma Potongo. Merci à Opéra nous bien une émission parce que. Naimoni pena ki olinganga poso moi likambo ezate binezia kato solo là et ça nga bien bon prochainement soko ya manga l'émission et zalaka ki botom sto beta masolo mususu mais zana masolo ba solo ko caméra ponga lingi pena tokota mbula sina donc na lingi na ba problème te mutu nga zana nga pauvre nengo finga nga yo zano riche non kozongo merci ngai na kabelo nyoso ba gloire mokiliza ngo éphémère tika kombo nga na mnono nga pena tika kombo na makambo nga c'est tout. Ah voilà, c'était donc notre consoeur Binez Mbembo, la phrase correcte. Voilà, donc ça les biso bien. Il y a Prince Tumbonio, mon ami. Prince Tumbonio, bien, on a retrouvé parce que toujours conseil, ça l'a bien. Merci pour tout. On est toujours ensemble. Nous sommes en France, partout à travers le monde. Je vous salue, pourquoi pas aussi à mon vieux, bien sûr, héritier, Nakati à Lyon, Wana, Mboka Blanchard Kabanga. Ça dit que mon vieux, merci beaucoup. Mon thème est à Cachemire. Merci beaucoup. De la part, bien sûr, à Willy Caps et aussi grand-père Lobos, Nakata Ferland. Sur la banque, Lorette Arouna est aussi. Ah, leur chef. Lorette Arouna, de tous les temps, de tous les jours. Sur la banque, est aussi. Mazama, Malam, oui, bien. Namona ma fille bon maramoto le quoi Lorette Arouna. C'est bien. Son problème peut-être binestika ko et salonini binestika. Lorette Arouna, mère chef. Kitoko, merci beaucoup donc à Teki, Makali Muto. Le Rolandi. Le Rolangi ami bien nani l'américain perdu au Congo voilà merci na yé pas à moi malamu pour ya moto ya rappeler m soyez pas na ngapena ke pas na yé tous à la rappeler bien la famille teneti gloire neti gloire le ka basenga pardon limbisa na yé lui avant na yé l'autre la senga pardon limbisa na gloire limbisa na ba comme ngo solo là sans problème sans rancune le roi yé moi mona ka sala gloire ma bien on tombe c'est ce que j'ai auprès de gloire pardon so basengio ngala ko boy on dit ma pardon moté parce que zara ba fardo ebi so yo senga pardon na boko ndima bi ke tiki na mikumba merci le roi bible salé biso bien merci beaucoup la bande on a pris suffisamment de temps avec Binez Mbembo on est là pour tout le monde en tout cas merci beaucoup à mon vieux également Roger Kinkani de quoi docteur Kinkani depuis Kenya tous les amis de Kenya je vous dis merci mon boss Luki Abdul Obat merci beaucoup mon boss nation comme Sushi Shawana côté wana na ville et ça biso bien pourquoi pas mon ami également Ange Mandi et Amétiol merci beaucoup et puis Guy Laurent Linfou merci beaucoup pourquoi pas bande réunion sur le Kenya je vous dis grand merci le général de FAO à loin de Kenya donc 10 mars à Osaka en Europe général de FAO bon séjour depuis l'Europe tout ça toujours ensemble et puis merci que la première dame de Lausanne Moté m'avait Gobelich grand prêtre encore une fois de plus merci beaucoup tout ce qui sera toujours la présidente Denis Ngambani Mbambi parce que avec qui est Maramonio Sosa Pepele avec madame Julie Kinti Manu Sosa Kitoko et tout ça la sauverait bien toute la famille aussi Ngambani Coco Mills Prince Aurilaël et puis tous les enfants sans oublier Martin Bokanga comment mère Martin Bokanga comment mère Carmel Fontens. Carmel Fontens. Voilà. Comment il y a un retourné à Balil voilà. Carmel Fontens. Parce qu'à Métiol, d'accord. Tu sors de la faune. Carmel Fontens ou à Métiol. Après, à Boté, fait Martin Bokanga, bah métier. Allah, il en a Alvin, des gars. Colette Ngambani, la princesse au PCMO, t'étais. Bien sûr. Colette Ngambani, donc papa président Donis, pas président. Pas président, ma président Julie Kitty. Allez, Maëlle, ça dit que merci pour le travail. On est toujours ensemble. Gloria Olangi, la Macane Père de Congo, meilleur vœu. Président Reagan, et puis toute l'équipe d'Africa Info. Je pense aussi à notre petit Donald Scofield. L'équipe est costaud pour vous, mesdames et messieurs. Chapeauté par Maëlle Sadi qui papa n'a rien dit. Portez-vous bien car chaque jour est une vie. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko,
Afrique Info avec Franck Stemai Kiandankala Twende X-Bass